Salut et bienvenue sur cluboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Ndengi boyebi actualité politique Namboka Nabiso et Ango Mutu ezali na kati ya masolo et puis tokotika yango te ndengi tolobaka tokoki koloba makambo nyonso surtout parce que na 5 minutes avec César Ngadi tolobelaka mingi politique tokoki pe kolobela makambo nyonso surtout na 5 minutes mais vraiment tika la mingi na politique parce que politique yango mutu ezali ko diriger makambo nyonso tout soki politique ezali bien te nyonso tout ekozala bien te ndenge bozali komona na mboka na biso neti kanambe azo diriger mboka na biso bien te nyonso tout ezali bien te lelo nazali kozongela po nayebisa bino vérité ya tina bomonaki makambo nyonso tout na mboka na biso ekoma kosalama na ndenge ezalaka na bamboka misusu te tozo komona première dame qui première dame vraiment est baby omoni première dame baza kobina na mukonzi ya Sénat donc numéro 2 ya mboka lelo soki kanache wana kuta zalaka na ete mais ye zoba ya kengo azoko kozwa pouvoir te donc numéro 2 tol ba soi-disant ya mboka na biso bazali kobina maringa na première dame vraiment qui première dame et comme on a soni na mawa première dame azako bina zali ko ningisa mataku na ye on dirait soki nini botela penza première dame hein a telemi azali ko bina to boita ko bina mais na ndenga protocole de toza ko mona zoba ya mobali ne kana chien avandi na ye atindi zoba ya mwasi na ye akende ko bina est-ce que bino bosi bo mona na protocole donc mwasi première dame mobali na ye avandi atindi ye akende ko bina et puis botala genre ndenge azali ko bina penza ndenge ba shell ndenge penza ba ndumba donc azako ningisa masoko soki masoko ngo alingi nani ngo tala ngo to ebite mobali ne zoba neti azalaka na mwasi na ya rwandaise yepe mwasi zoba batindi akende bina akei asimbi ta ndenge donc bozotala na ba image ndenge kengo adondo asimbiye mwasi penza ya président de la république bazo simbe na mukongo ndire soki bazo bina na bar donc pourquoi mater parce que moi soit na déjà donc moi si moro déjà donc mesana ni na ba fi wana ya ki chel donc yo mobile no zo bina te atindi obina yo peso za esprit o bude boyo bino yo binite nga na obina te na ko bina na mutu musote botala ga donc etankala donc maman cessé donc maman Antoinette Mobutu akendo bina na premier ministre bina mukonza sene ko banda kutu ndengeni donc Mobutu c'est ko kungwendo za banga to na popila dawa donc toujours tshela bino ba image botala penza bozo mona bino mo da ba image ndengi mama Mobutu azalaki donc bobila dawa azobina na Mobutu donc tala na do ye mo na Mobutu charisme donc azobina on dirait azobina te na mwasi na ebongo sikoyo donc ba première dame ba koma soki ya ndeni na mboka na botala première dame na ba sapato alati botala na ba sapato alati ba sapato nete ba chele donc azobina ndenge ba chele ba bina na ba boulevard pour ba luka ba client tala première dame ndenge azali ko bina et puis bon mituna na no sikoyo fête yango ezali à l'occasion de quoi et à l'occasion de qui donc fête wana na expliquer bin ezali sikoyo zomona ke kanambe atalo bagite ke ako se représenter ezali fête moko basali après message na bango o ba pesaki na population o ba pesaki na ba congolais donc oyo azali ko chola Mobutu ne bandeli et puis ba zoba oyo donc ya ba congolais ba vandi na kata salle bazo ko seka ba fungoli ba mâchoire on dirait so ba nini baza ko seka yazo minimiser Mobutu oyo abundela mboka na biso et comment bo soki Mobutu tenbele ye zoba kanambe wana mbela zali wana te donc ba zali ko sepela parce que kana chien a pesi message à lakisi a cholibiso a sakan esprit na biso à lakisi ke a ko se représenter donc pour na bango ezali victoire discours wana il fallait ebetama ya mona moni kengo bozo mona ke ouvert wana bazo mela ça coûte dans les 280 euros au moment où fonctionnaire moko azora même pas 50 $, ba fonctionnaire bazana ba 20 $, ye kengo ba langwe masanga na première dame ba langwe na bango allez bazali ko bina au moment où bazo somba masanga ya trésor public ya mbongo ya l'état congolais bango bazo kondo sambu sango na ba masanga kuna contribuable congolais mbongo na ye ole ya bénéficier nango donc kengo vandi kuna ba mela na bango 20 o wana bozo mona eza presque 300 €. Donc bazo ko sepela est-ce que mutabeti discours na ye
bakosepela po ani boyebisanga na moto abeti discours na ye bokosepela po ani donc basepeli parce que bayebi message na bango oyo batiaki eleki donc congolais a comprendre que kana che wana ako se représenter donc congolais naza ko répéter lisusu donc to miswa en charge donc kanamba koki komonela biso boyete donc amonela biso boyete il faut biso to la kisaye que Congo wana ezali ya biso donc il faut azwa pena ma solo ndenge nazoloba na mbunchu bien na dikosi parce que message ezali que basepeli ndenge discours na betami congolais nyoso to comprendre que kanambe ako se représenter donc élection wana ekoki kozala te bomoni bino moko vraiment que première dame azoko bina première dame ba pesela ngai yata bo kechu premier te abinisa ye Sundama penza zoe Sundama donc abinise penza Sundama penza solo na kansi zoba première dame wa ngai ko lapa ko bina na mibala bato ba pesa ta bokecho premier binise Sundama penza ngo comprendre que ko bina na mibala bato so mobile no vandi ezali interdit donc vraiment 5 minutes le lot zo pesa bino parce que bo telema peuple congolais bo telema élection ekoki kozala te donc bango ba sepeli parce que ezalaki message na bango esi eleki donc vraiment peuple congolais toyeba kanambe a zosaka na biso mais ekomi na suka tokokotika asaka na biso te donc on ezali ka donc coup de gueule oyo na salai parce que tokokotika bote kanamba asaka na biso petit discours première dame bebata ndenga zo bina net bachel donc bazo bina na président Sénat donc bazo bina bazo sepela bango parce que message na bango eleki donc ndeka to na 5 minutes nous vous laissons les soins d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes merci de l'avoir suivi nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps 2018 au Kanamba tazo sala mabiloko na zo sala akosala ka mandat na yewana te azali ko kanisa ako kufa. Moi César Ngadi Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin que tu aies banyongo ezate. Pour pas la biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sais maman, comme tu sais papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na anda ko repa bilinga Sepela TV. Thank you.